Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. 32 millions ya Bochabe. Oh, il y a SNL à Brazzaville. Pour la couleur, comme Makia. Bakbolo, il y a un Kabila na Bochabe, na Bata PPD. Et quelqu'un a beau. 15 millions quand ici, na bureau président et Bungi. Rétro commission. 15 millions. 200 millions de dollars. Oh, il y a Jekamine. Et près de Yamiba, 180 milliards de dollars. Il y a un président, il y a Jekamine. Alors ça, la moine, on a un mariage, on a un intercontrat, 2 millions de dollars. Lui, il est qui? Et justice, c'est dans la pays sous-équipé, non développé, mais président a vendu Kakaboé, 685 millions de dollars, 1000 dollars touchés par mois. Quelle sorte de pays? On retourne en boca dans l'économie. Moto a balé mukuna mwasi wana appareil nezali mama Olive na nan. Mukuna azo embrouiller bato. Na régime ya Kabila tanga zo régner. Mukuna zaki mettre droit ba pasteur ya Kabila. Eh mokolo moko te Tshisekedi jamais okanga Kabila. Tshisekedi mokolo moko te kopesa na ce pays. Mokolo moko te ba osamisa Kabila. Non, père, viens. Tika makambo wana pardon. Ba viens mukuna ba sema makambo mabebele. Ok, nak musalo ya Nzambe. Osoka. Ba les obètes mayo moto défendre mon tabac, ba les obètes. Wow. Nini abengi mokambi parce que nani wana. Ou ba tire na sasi bi ou bulukila ngai mort boluka papa. Mort na. Parce moda chani na ngonga moko, yes na mort. Pepe a changer. Non. On a ça mais c'est un aventurier. Un grand aventurier dans le monde ôté. Mais ce qui indique à moi, c'est que je suis un Rwanda qui a été un ndika na mabele. Oya makasa ndika na beleka na Congo na kisasa. Kaya maiko zoka mwana mukela ndako na bimisi. Kisa ngo dominer kaya matendenge. Et j'avais dit au président. Bazo prépare na biloko mibali. Coup d'état constitutionnel. Mabunda sa lobby yango lobby awa. Moi j'ai suivi le discours à Mabunda. Claire. Vous avez violé haute trahison de la République l'article 165 de la Constitution. Et ça, mais là, Bako pratiquait directement au coup d'état militaire. Donc, il y a 36 ans, 2 ans, 3 ans, et puis, Bango a son pouvoir. Afungola Missonaï, de Bakenda, Ata 5 pardon. Mais pour la Nini Boy. Mais Bakis na Bango, les autres na Bango na Bidogo, pour Niko Kata Bango, ba carrière na Bango. Ce qui est beau, yani, bozo va mourir bateau pour la Nini. Pour la Bidogo a salité, pour la Fumangani, na carte internet pour la Nini. Et tout maman mosusu wana na comédien wana oyo atchei na kata ba face na ye a destiné ba frère c'est un sirène de côte tout juste ba frère wana na ba sirène sirène avant na likolo nango pour na kosila malili pour na ko évoquer deux araser ba poil na ye atchei étoile moko étoile wana ezali étoile brillante à Jésus Christ ezali étoile ya Satan ezali ko telema pa ko benda ba chance ya bato soko kuchi na mwana mwasi wana oza d'être détenteur ya mort. Ça c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine, couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. Voilà, mbote mingi bandeko basipe mibali o bozuli baku ya kolanda lisusu yeyo chante mon akini santa de nuance ange noir cheval noir chic men na numéro na biso ya lelo ya sika o ezali couleur d'origine oyo epesa biso ba information ya kitoko et couleur d'origine o la rabino toujours ba news à bien lelo vraiment na tamboli pona koluka information na yambeli bino invité o ezali moto na Nzambe John Ngefa. Lelo vraiment to solana moi mingi encore et à l'âge na bike bokolanda iso na biso boza la brancher na pesimbote na boss na ngai Crispin Leng à partir des États-Unis, pourquoi pas à 12 étoiles ingénieur Bob Milo Mabata à partir de la France na pesimbote na solana moto na Nzambe o bolobaki na yamba o nazo yamba pesiko moto na Nzambe. Bonjour. Bonjour, journaliste Kola Pambola yo. Na lapi na liboso na Nzambe na ba vérité n'est que la vérité. Seulement na ngai. Na ko kina pele ba sa Nzambe pelengendu te. So sa na pelengendu ya ko memona pelengendu a grave. Peto bana lo sambo. Parce que Nzambe ndi mokolo makambo.
tata na lola na pesa émission na maboko na yo tala mboko ezangi courant mais pays producteur ya courant tala mosali noni azambi toka bango baza na pouvoir pona ko bolombongo pona ko sepela na bango na basi na bana na bango bayebi peuple te. Jérémie 33 verset 3 évoqué, moi je te répondais nzambe na évoqué yo pona mboka oyo bakonzi apele ngendu ya lifobo ya frondondo geste di membo tozo suka wapi nzambe constitution esalemi na yo te constitution esalemi na bango article 58 ya constitution nzambe na bilaka lobi tout Congolais a le droit de réjouir concernant les matières premières diamant or mai nzete kendeke wapi cobalt zinc uranium na maboko na bango peuple zo souffrir nzambe yango pesaki mboko oyo richesse kaka bango wana osoki bakoti FCC bakoti bagboli kashe koti bagboli ENC koti bagboli et peuple oyo bayebi peuple te toloba te ha nzambe sunga Congo nzambe tokomi na suka pona nini okomi obotana bota Congo bota mata pigime penda na pigime yazaka na mboka ya Brésil il faut tika ngai kuna kena na Congo na mona richesse pasi bandeko na baza ko kufa motazo bundela biso azati nzambe natiki Congo na maboko na yo bana na biso sukisa na biso na kombo na Yesu Masiya amen prophète to sambeli na mpona otika vraiment émission na biso na boka nzambe merci prophète prophète soki okoki kotala caméra na biso o mekempe ko yibisa bango lit na ezalaka nini lit na nga ezali boye otuni motuna malamu mwana mayele jeunesse ya mayele mais là on banque sanga moi muke par moi mandefo tiki awa mandefo ale banque sanga au nom de Jésus on va dominer ngaite bino bat mandefo on va dominer ngaite alors otuni motuna lit na ngai peuple congolais azwana no valeur na ngolo kwa ezona période de Mobutu Zaïrois deuxième lit na ngai peuple congolais la libre troisième lit na ngai peuple congolais a se réjouir na bien ya bien ya matière première na bango et c'est lui soki batosi biloko wana nzambe azwa lokumu ntango nazomona peuple congolais azata na droit moko wana te. Mais ce qui est grave, monsieur le journaliste, bazokende na parlement mpona kovote mibeko mpona bango protéger bango moko. Wapi mibeko ezo protéger peuple congolais? Wapi droit peuple congolais? Mais on dirait quand tant que le prophète il fallait que le développement ou bien qu'on sauve ba âme de Dieu. Pourquoi seulement quand il y a congolais? Mais âme de Dieu n'a sauvé n'a pas bien. Évangile bandaki wapi? Jérusalem, Samarite, l'extrémité de la terre. Mais il fait bande pas nangai. Na sauver le peuple congolais, nous prêchons la parole de Dieu. Oyebi les lomo sera basa dans basa zaminen. So le calme. Aucun pasteur na église accueille alo bana bato botelema bobima to sala non kaka nzambe akosala ndelelo ozomona développement ça na mboka ndenge ni so l'économie est stable papa so l'économie ezali ba investir bazali nde développement ça na mboka tango mboka oya bino développement mboka ezate poni biloko nyonso zoka na ba poche na bino ba bien na bino boko développement mboka ndenge égoïsme. Prophète ozaka na ba preuve ya ba poche oyo ba tiaka biloko wana. Épreuve ezale belé mais 32 millions ya boshabe. Olobi épreuve pe yango. 32 millions ya boshabe. Oyo elaki na SNEL à Brazzaville. Pona courant comme kia ba bolo yango bato wana. Kabila na boshabe na ba ta pepede. Et quelqu'un ka boy. 15 millions koti sikoyo na bureau président Ebungi. Rétro commission 15 millions. 200 millions de dollars. Oyo ya Jekamine. Épreuve yango na Yamiba 180 milliards de dollars. Yango. Et yozo mona directeur général président ya obabingi ya Jekamine. Alors ça la moine na mariage na intercontrat 2 millions de dollars. Lui il est qui? Et justice dans la mutaboité. Mboka nini uzomona na monde tambola boy.
salaire d'un président qui ne travaille pas. On a eu des milliards, des milliards, pas des milliards. On a 675 millions de dollars. 1000 dollars par mois. On a droit à battre la sécurité, payé par le pouvoir. On a droit à veste biloko tout mois si ban on a avion fêlé. Et tandis que un fonctionnaire qui n'a pas même 100 dollars, un militaire qui a au moins 40-50 dollars, un président, salaire à président français, en fonction de 16 000 dollars, 16 000 euros. Premier ministre, c'est 15 000 euros. Secrétaire général, on a 14 000 euros. Président retraité avant dit, on a 6 000 euros. Yoko Yabiso, pays sous-équipé, non développé, mais président avant dit Kakaboé, 685 millions de dollars, 1000 dollars à toucher par mois. Quelle sorte de pays? On retourne en Mboka dans l'économie, Mboka stabilisation monétaire, et que vous allez prophète Soyo Batio na poste, vous assurez que vous arrangez ma campagne. Monsieur, na cause rapport na peuple. Na moni ba corruption et belo Kabila pesi na régime na ye ba mukuna ba onyos. Nous autres ndawa na nini na cause ba mbongo wana belé. Moi je n'ai pas eu ça. Na moni ba milieu zoleka. Et maintenant qui na mutu katelo ko moto ya pied. Na biso ba ninga bo tra imboka pona mboko. Non, na ko sale la pona mboka. On a solo ba solo bina ba na kene parti politique mo songo na kokota. Pe na kozo. Mais pona muru ya mboka, frère, je ne peux pas trahir mon pays à cause de l'argent. Mais Bilonio Sobasala Nzambe, bozo telemela kaka makamba ba pouvoir, bozo telemela kaka ba ex-président, bozo telemela kaka. Et problème vraiment ezanini. Soki ndeko na yo mukuna to mikolo yo nyonso tozotala na ba information ninga zo telemela makambo toujours ya ba régime ezoleka. Problème vraiment ezanini. Bon, omoni makamba mukuna zo ba azo telema régime oyo mukuna zo ambrouiller bato. Prophète, azo ambrouiller to ou bien azo loba peka lokola yo ndenge yo pozo. Mukuna azo ambrouiller bato. Na régime ya Kabila tanga azo régner. Mukuna zaki mettre droit ba pasteur ya Kabila. Moto abale mukuna mwasi wana appareil nezali maman Olive na nani. Moi j'ai suivi Baza ba pareil mais bangote mutu bazaki en guise de problèmes. Mais yo kana bisa ngala moni mukuna. Ou papu alternation yo mutema malamu kaka Kabila bobeta Kabila bakaka mukuna. Mais mukuna abosana ke tango azalaki na Kabila. J'ai Kabila ezalaki na problème. Mukuna abosana na Kabila, mibayaki na problème. Mukuna bezalaki na Kabila régime des eaux, ezalaki na problème. Ayebaki teke accord, il faut déclarer accord. Ayebaki teke accord est touché chez Kamini, ayebaki yangote. Accord est touché Miba, ayebaki yangote. Accord est touché Snell, ayebaki yangote. Mukuna zo ambrouiller bato. Quand Mukuna part aujourd'hui na ngina yeba, to yeba accord wana. Ya bosana kete, cache pas contre na pouvoir, c'est FCC na petit cache pouvoir. Mukuna za ignorant, abosani yango, ayebi yangote, pona zo ko sabato. Quand il parle de FCC, c'est la même chose, il parle aussi de cash. Quand on parle de cash, c'est Tshisekedi. On parle de FCC, c'est Kabila. On parle de INC, c'est le directeur de cabinet, on a bien Vital Kamerhe. Bangonde bazali na coalition na bango na alternance et zo memamboka. Comment ba muku na ba suma kambote? Hein? Azana age koki hein? Age na ko bungisa mayele te? Hein? Ya joué bataka quand il parle de FCC. Azolo le papier na oui. Parce que tu sais que jamais Roboya Kabila. Eh moko te tu sais que jamais okanga Kabila. Tu sais que moko te pesa na ce pays. Moko te ba osam sa Kabila. Or que sont les gens on va simi crime crime contre l'humanité on va sisi bato. Alors non ba évêque azonga mutu. Atika on brûler peuple de Dieu. Hein? Nani azaki na kapa ya Kabila ya Kabila oya pesa ki na Shadari. Mais oya simba que évangélisation président Mukuna. La confiance de Dieu, c'est Mukuna. C'est Mukuna qui donne l'argent pour Moutou Kabila. Donc, il y a Zamboué. Non, Zamboué. Soit que Mukuna dit Moutou Malam, ne connaît fatigue, tu sais qu'elle a pourquoi il dit directeur Kabila contre la religion. Pas un qui bâtonnion, ça va contre une religion. Hein? Mais non, père, viens. Tika Makamouana, pardon. Tika Makamouana, parce que tu as un dossier belé, parce que là, moi, au Congo, na ko banga Moutouté, na ko kufa pona Congo. Na ko loba dossier belé.
o bino bosala. Mais prophète, kolanda bino basali na nzambe ndenge bokomi komemela makambo na mwa magui. Et on dirait et handicapé ba frère ba sœur o bazoyoka ba maloba na bino. Te ba ko handicapé te un véritable homme de Dieu, il faut défendre mboka na ye. Moïse a qui n'a pas l'air royal. Mais tant que Égyptien on a dit ko bomande ko na ye juif a trema ka bomaki. Hein? Moi c'est un dem toutou. Azalelo abunda ki apartheid. Si Mandela Bima comme président, il est là. Hein? Martin Luther King, pasteur noir, abunda ki pour intérêt à noir mais Obama mi président noir. Un véritable homme de Dieu. Ouazala Magouite qui parle la vérité. Ouazala Nzele Nzambe, il doit défendre sa belle patrie. Au monde, les types sont défendre yango, to ebitine. Toi na mboka mosusu te, mboka na biso Congo, les gens sont besoin de Congo kende, biso to komani. Monsieur même au chaîne nationalité. Au commis anglais, au commis national française. Ça c'est madame aux français. Ça c'est madame azali français mais d'origine congolais. D'origine camerounais. OK, mais d'origine. Hein? Mais un français, asala bien d'origine. Non, un français c'est français. Alors c'est même au chaîne nationalité. Ozaka mwana mboka wana bakoko ba mama na yo. Tozo bundela mboko ya biso bangi bateka yango. On va sa balkanisation. Nous sommes là pour défendre yango na bo vérité na koyebisa bango babongwama batika kombuye bato ba vient mukuna basema ka mabebele oyoki na musalo ya Nzambe hein osoka ba les obètes mayo moto défendre monta ba les obètes wo ninu abengi mokambi parce que nani wana ou batire na sasi bi ou bulukila ngai mort boluka papa mort na parce moda chani na ngonga moko yes na mort peuple a changé non botika komburie peuple congolais bolingo ça racheter bateau ba epa na bino me bateau ba na mikete ba comprendre ba vrai leader religieux bazali bateau lokola monseigneur ex cardinal Mosengo ce n'est pas bongo ba bongo ba mitu mi balé ba Mosengo ba cardinal Mosengo baza babeshole hein babeshole bango wana eza bamburie bazo mema 4 tona ba dossier belé o tokoloba kale na bango kobeba batiko mburie biso mais moto na Nzambe na kala mingi tawa toti koyoka ndeko mwana ntemi na ebite soko yoka ki likambo wana yepe asala ki makamna ndenge na yo défendaka Congo à propos ya dossier wana à part na ezaki mwana ntemi c'est un aventurier un grand aventurier na monde ote hein ba congolais osé 4-6, hein? Mon peuple est péri par ma reconnaissance. Mais ce qui indique à moi, c'est que ma casse, je ne Rwanda qu'on a pas intérêt à moi. Indique à ma belle. Oh, ma casse indique à ma belle, la Congo, mais ça, force, il y a besoin de. Et ça, là, qu'elle est côté, ce que ça, là, qu'elle est loco, mbela libéra qui Bukavu, mbela libéra qui Rutshuru, alinga libéré ou Alekali. Mais à libérer, tu n'as prison, Makala. Ce n'est pas lui, ça complet à Kabila, ça, il n'est pas pour ma opposant. Ce n'était pas moi, Nassemi. Je te dis, prison les plus sécurisées en Afrique, hein? C'est Makala. Hein? Plus sécurisé, c'est Makala. Et ça qui plaît à Kabila. Hein? Pour ça, la Nengona, Ababissa, moi, c'est Mikobimisa. Mais ma frère qui tombe, Bazala qui wana. Banebel, Bazaki na prison, Baboy, comme Mané, Baïba, police, non, ils ont plan. Autrement, Ndikango, c'est là qui ni. Je vais frapper, à Frappani. Hein? Quand il m'a dit que je vais moi, je vais me faire qui s'en va donner quand il m'a donné. Autrement, ce sont des aventuriers. Au Lali, au Vandi, Babang Sinondako, Bakotu Nzambe Siko Kimaki, Bakomi président de la République. Oh, président de la République. Autoproclamé, tu sais qu'il passe autoproclamé président de la République. Oui, papa Souka Kibon. Moi, Souka Kibon, a nommé premier ministre, dans le gouvernement de Souka Kibon. Moi, c'est mieux, à ce programme président de la République. Et puis, à ce gouvernement, ah, c'est le ministre de Souki Wap. Non, Batika Mbourie Congo. Congo est sur la besoin d'aventurer. En fait, ceux qui ont dit que Minoro Makas le quoi Binobo. Un jour tu as eu kaka balkanisation et ça maintenant. Si comme Minoro Makas au quoi Biso, on a sorti président premier ministre. Té, na sens que aux autres mais la bango quand même, hein, bango ba banga prophète. Mais avec le temps, pour Moutounion soit ya kaka idée balkanisation. Un jour peut que ça la mapé dans beaucoup. Mais c'est que le président a fait. Président. Tu sais qu'il a annoncé kuna na to côté lango. Vous avez la question on a tika. Yo loba. Yo lobi na ngai. Bakobanga te plan ya balkanisation et bandi époque ya 1960 olaninga
Depuis 1960, Mindele est une position. Il y a au Kabola Congo, surtout au Kabola côté est, au Kabola Katanga. Pourquoi il y a une matière première? Au Soudan, Soudan, d'ici, pétrole et bimakuna, parce qu'on a fait la Soudan d'ici, dans Soudan, au Khartoum. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pétrole et Juba, côté la province, la République du Soudan, d'ici, ils ont raffiné pétrole dans la carte de Khartoum. Mais ils n'ont pas rien fait. Pourquoi tu as une bonne fonctionné? Les Alimayels et les Pélengendu Bazakinam. Le quoi là, Belge, bon, via Congo, bah, il y a Katanga, dans l'est pays, plan des Aïkal. Tango Tokei, il y a sa session, ça le mec qui est Mboko. Moïse Chombe, Kassabou, tout, parce que sa session à Bango, même à Bolikang, dans le salaire du président de la Côte d'Équateur, côté 3 républiques. Te azong si yango moko otobengi Zaïre République Zaïrois. Mobutu aikozwa mboka oyo. Po Kasavu bazaki lembele. Ozomona aikozwa mboka oyo. Tanga zwi mboka oyo, Mobutu apesa biso slogan moko boye. Tatabo moko, mokonzibo moko, ekolobo moko. Mwana na libu mwana mpe. Tozaki ini na bomoko. Pa Mobutu Mobutu baza. Ah, za motepe. Et pas Mobutu tozaki Mungwadi azate, Mutete azate, Tokei, Bazombo, ce sont les Angolais, Totanga Bangote, Bandande, Bazate, Bakongo, Bazaki, Mototete Robo, Moko. Mobutu a lutté sur la balkanisation. Lelo Likamboyo est continental la balkanisation. Nakoi Bisaobo. Batuti. Rwandais, Nyamulenge, ce ne sont pas nos frères. Mes chers internautes, comprenez que tous en problème, moi, ma casse, tous entretenir un prophète John Mefa, où il y a actualité du temps. Dossier Oyo et Salimo Makelele, prophète, Nyamulenge, Bazabande Kona Bisote. Monsieur, je jure devant Dieu, devant les anges, devant les ancêtres. Les Nyamulenge, ce ne sont pas nos frères. Nos frères, nous sommes le continent africain. Là, en Afrique centrale, Congolais, Brazzaville, Ndekonabiso, Camerounais, Ndekonabiso, Angolais, Ndekonabiso, Batonyos. Et quelles sont les nationalités alors? Les nationalités angolaises, Bango Bazali, Rwandais. Il y a un expliqué. Natango ya Abarimana président. Gagame touti sanguinaire. Tobengi Gaiso la motomabe. Asali FPR. Bazali ko bundisa na régime ya Abiyarimana. Tango Abiyarimana na pouvoir, ba Rwanda badai ba nomade, ba na mboka te, ba uta ko leka Egypte kuna ba Ethiopie, inelotiki ba uta ko inso ba boka bibele ona ba zamba tomona ba chwa oya ba mindelo ba mino kwa mbenga tout cela. Nalo ba ona fingi bango te papa. Ozolanda bango, ba uti kuna tango na komaki na Rwanda. Nazo expliquer bino likambo nazo ebisa bino. C'est sérieux. C'est sérieux. Bae kokima na Congo na Kivu. Tango bae kokima na Kivu. Na tango wana bayaki. Bautu baki na pouvoir. Tuchi baki na pouvoir te. Bisengemana azalaki directeur ya cabinet ya Mobutu. Ayeko tuna Mobutu na bolingo so tiki bato oyo bakokufa. Ayeko mvute Mobutu Bisengemana na 1971 Mobutu accordé bango nationalité. Tant accordé bango nationalité en 1971. Et comme en 1981 Mobutu a dit pas question loi oyo elobi loi numéro 81-00-2, le 29 juin 1981, Mobutu a retiré nationalité na bango. Ndekonanga. Mito tene banyei? Nya makasi wana? Donc il avait donné. Non, il avait donné sous l'envoûtement. Il y a Biarimana, directeur Bisengemana. Bisengemana qui directeur cabinet naï. Et comme
le 29 juin 1981, Mobutu a retiré yango na loi verbale longoli yango bazali susu ba congolais te bazairwa te. Mobutu akei Kabila le père aye a reconnaître bango te. Kabila oyo apesi bango nationalité te. Tshisekedi apesi bango nationalité te. Bon, Tshisekedi a parlementaire te. Tshisekedi a salani. Il y a mon ministre des Affaires étrangères, il y a mon ministre des Affaires intérieures, il y a mon ministre de la Défense nationale, il y a mon ministre de la stratégisation. Parce qu'avant, on peut se dans le Parlement, des chambres se réunissent et prennent ces décisions. Maintenant, le 29 juin 1981, Mobutu a retiré la nationalité de Bango. Ils ne sont plus les Congolais, les Aïrois. Mais la grande surprise, le président a fait sa discours, a fait loba. Est-ce que le président a conseillé? Il y a bien. Pourquoi on y a un bon? Il a tout dit un cabinet. Non, cabinet ne fonctionne pas. Et la presse ne fonctionne pas bien, cabinet ne fonctionne pas. On est allé à une erreur grave et politique. Le président déjà a lobby déjà n'est lobby wana. Alors Tosuka wapi. Mais Tosuka le président a allé élu le peuple. Peuple n'est au tranché les camps. Ce n'est pas président, il a dit président. Parce que le président s'est dérouté. Il faut peuple de Makaka yango. Au moins ce qu'on a Congo tout ça yango siko ndoko ezo kabone comme yiki. Pété. Tango yo ba tel discours monsieur. Avant pesa yango il faut le gaper. Parce que tout le monde a oyo côté, oyo s'autoproclamé, oyo bimi. Et là on se le gagne. Après c'est la cessation, il y a balkanisation. Qu'est-ce que maintenant les Yamoulenga vont dire? Les Rwandais vont dire. ADF Nanou, qu'est-ce qu'ils vont dire? Président Nabango Moko, Andimi, Bisso dans la société congolaise, tout ça, congolaise. Qu'est-ce que les Rwandais, les Tutsi, les Yamoulenga sont des Tutsi. Ils vont dire ni toza belete, balingi ba exterminer Bisso. Mais to sengi ni ko zo ba congolais, to zo partir mboko comme Bisso. C'est ça le problème, c'est que c'est même que na Soudan décide capitale ni Djouma. Na Soudan capitale Khartoum. Les mboka moko. Le président m'a passé piste wana mena lobby ko simbate. Et ko simbate parce que eloko mindele ba lukanga pendant 1960. Ça suit ça le maki. Na 65 ne Mobutu ko reni yango. Ay ko botola yango. Si la loto zali. Alors ba bandit c'est pas mouvement wana. À propos makamwane ko ça peut président vraiment tika ki bokontika. Non. Na yebisa du président boy. Na lukana kuta na président bache bakal etali bango. Je suis pas. Mais yo tangu msuso kendaki na makelele. So kenda nenga tout droit ba président yamba yo. Non. Je vais aider le président. Na yebisa président bo soko ça il comprend ndogi ba oli ayo. Ya ibana bana président. Boma libala wana mukuna la hotel mayango. Pose la libre soki bango basali peuple a koza simana yo na article 64. Ozomona ba ko protéger au peuple. Peuple a mon parlement. Peuple a mon kondi ba ministre ba mon kondi peuple ne mon kondi pas de détenteur du pouvoir. Tant que peuple a simana bango ba koza ba démissionnaire. Peuple a roti en vouya ba ko gâter au moni na alimenté. Bah quoi ici premier ministre na gouvernement sur ebimé on yango te et salami on mona ki na Soudan te on mona ki Soudan au bar beshi na kangami on mona ki na Algérie te peuple est souverain alors so ko la ndika alliance wana monsieur le président pour yamba bato malamu te begezali bazo préparer na deux coups tango ba ko biso donc coup to sila bazo triso on y a roya ko kabola moka Kivu Grand Kivu comme ya ba Mulenge République du Kivu Playa Gagame, asala on peut Imatuchi. On peut Imatuchi les Andengini. Na Rwanda, Tuchi président. Museveni baza Tuchi. Uganda, Bazakuna. Na Burundi ngalongola Utu. Acha Tuchi. Ya bengi Kuruziza. Ya ogera zo luka alongola Kuruziza. Saka longola Kuruziza. Kongo acha Tuchi. Acha na Brazzaville sa sua bombe ya bango bimponda ba mekate. Alongoli acha Tuchi na Brazzaville. Acha Tuchi na République centrafricaine. Acha Tuchi na Gabon, na Cameroun. Et comme empire Imatuchi. Donc ba nelotiki wana, oba ya mulenge ba ko superviser Afrique centrale bati yango empire ou bien bati yango royaume. Oye plan na bango oye ba calculer yango wana oye ba bazo bango te. Na pas biso ba ko tula. Oto bengi yele central yonde kundo boko polo lolo. Siko peuple congolais
atelema afungola miso na ye non à la balkanisation parce que fait président lobby apesi ouverture lelo banyamulengo bazali awo parce que yo mona mboka mobimba pendant Mobutu atika biso carte d'identité otobengi carte d'Isaïe banda bazwa pouvoir 23 ans de pouvoir na lelo tozaka na carte d'identité ka carte électeur yo mona mboka wapi yango moni Brazzaville mais la Brazzaville afanya kumbuta alongola kuna okumisa Congo ata bwana tagi carte d'identité carte électeur d'identité tala mboka ya Sonia mo potu ya Frondondo ata carte d'identité za te mais baza libre baza l'aise ils cherchent les intérêts na bambongo bazoko yibaka mikoto ko la poche na bango. Nous disons non, 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 non. Et j'avais dit au président, bazo prépare na biloko mibali. Coup d'état constitutionnel. Mabunda ça lobby ango lobby awa. Moi j'ai suivi le discours à Mabunda. Clair. Vous avez violé haute trahison de la République l'article 165 de la Constitution. Nalobaka l'article avant kala. Na bi président Keba. Dès que mbongo bunga na présidence 15 millions de dollars, il y a une numéro caméra directement et là déjà alors on soit contre un article haute trahison de la République. Hein? Namboka étranger. On a miné ce qui comme ça le président démissionnaka ou le cabinet démissionnaka. Nous sommes africains, tous les ba mesure wanate. Aïe démissionne. Ata ministre na le bagana. Ce qui va moni constitution. Et on met là bako pratiquer directement au coup d'état militaire. Donc il y a 36 ans, 2 ans, 3 ans, et puis bango donc son pouvoir. Afungola miso na ye parce que la sécurité na ye. Oui oui, makambo na ye, état moli na ye, biloko na yo so ezali en danger parce que tango maman na lobby. Après avoir kende to ça qui 2h30 minutes, to yiko solo là. Hein? Ba langage politique et diplomatique. Et comme les gens na façon ya mabe, mais Bible biso Ephésiens 5 14, toi qui dors, réveille-toi, l'internet t'éclairera. Ouais, merci mes chers internautes. Comprenez que toujours continuer à traiter na moto na Nzambe. Oyo azolo bana biso eza ba intelligence cachée. Tam susu oyeba ngo tchaka kate. En tout cas, tiama ele bénéficier na connaissance oyo. Alors moto na Nzambe to mekempe kotika poste piste politique oyo po et nuya biso vraiment et ça biso moi moto passé. Mais quand même na tozonga sko na scène oyo ezali scène évangélique. Mais na lelo pe on dirait bino basali na Nzambe. Bozo mema biso tout droit est-ce que na ebité soki za déjà remarqué pa na yo? Nzambe alobi matiti mabe no malamu ekosangana nga Nzambe na okabola. Le choix est clair. Tant to lobaki tango ya Nzambe koki akobimisa bato mabe libanda. Hein? Bato bayokaki yango. O dozo mona siko Nzambe atikele bango tamba bongo baniko bongo mata misa bango polele. Ezama wa mingi. Ba passer bo contacter na bango. Or que ce sont des vaudous, ce sont les loups féroces, ce que dit la Bible, Matthieu 7, verset 15 et 16 de l'objet, vous les reconnaissez par les fruits. Et puis moi, je me suis dit, et Zanga m'a dit, et puis il chantait ses prières des fois. Est-ce que tu prières des fois? Tu prières des fois, mais tu as une croyance na yango na misala na bango ndeto se suyi. Azomona eza malamu de bakenda. Ata sengi pardon. Mais pona nini boy. Et puis bino bana basi wana. Bobanga Nzambe te. Obosala makambo ndenge wana. Oyebi Exode 20 verset 7. Tu ne porteras pas de faux témoignages avec ton prochain. Oh bino mozo sala. Mozo faibli foi ya bato. Oh Bible bina Matthieu 14 verset 1. Bon les misabato ba foi te, ne discutez pas les opinions parce que bon les la foi. Oh bozo sala. Et Matthieu 23 verset 3 lobi, boyo kabango, boto sabango. Basalaka, balobaka basalaka yango te. Bayaka église pour na pasteur, to pour na prophète songolo te. Pour azali moto. Personne n'est parfait na mokili oyo. Parce que Romains 3 verset 10 dit personne n'est juste devant Dieu. Mais oya bango esongoleka. Hein? Alors donc basalaki baji obe bakisi na bango. Ndezo tinda bango na biloko pour ni kokata bango ba carrière na bango. Et nous condamnons les exacts. Pour na litango bino bolingana ki bato bazalaki te. Soki boboyani bozo ko mbouyer bato pona nini. Botia biloko salité boy bafumangani na carte internet pona nini. Est-ce que bobanga Nzambe? Hein? Au contraire, tromper bateau mokili mobimba. Tu ne peux pas tromper votre conscience. Au bozo sala.
Hein? Galate 6, 7 lobby. Ce que l'homme aura s'aimé, il moissonnera. Tous les secrets, vous savez, vous savez. Tous les macambes, vous savez. Tant pour la nico ça, bilo kandengwana. Batu bata makanata ko na bango, bana bilengi na bango, etali bango mibale. Motamisa ta bi nzambe. Pour kuma bato nyonso, motakala bino basai na nzambe na basi wana na soni. Hein? Et tout maman mosusu wana na comédien wana oyo, atei na kata ba fesse na ye, a destiné ba frère, c'est un sirène de côte tout juste. Ba frère wana na ba sirène sirène avant na likolo nango, pour na kosila malili, pour na ko évoquer. Deux, arraser ba poil na ye. Étoile moko, étoile moko. Étoile wana ezali étoile brillante à Jésus-Christ. Ezali étoile à Satan. Ezali ko telema pa ko benda ba chance ya bato. Soko kuchi na mwana mwasi wana. Oza d'être détenteur ya mort. Ozo mona Satan kufa na yo. Soka luki ba vrai homme de Dieu. Lokola biso to sala ba délivrance. Toi cadrer au tes frères, mort subite ezakati yango. Jean 10:10. Le volet vient pour dérober pe gorger. Ba yé ebelé. Pour nous détruire, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Ils attendent de la fin. Hein? Donc on peut dire déjà que nous sommes dans l'état de la fin. Nous sommes, et puis 12 signes au zodiaque. Chaque tatouage, signe au zodiaque. Il y a des mots dans le monde des ténèbres. Il y a vie, il y a bateau. Ouais, mes chers internautes, comprenez que Tozo qui est vraiment chité, Tozo vraiment moi mingi na prophète Toyo qui makambo to elobami prochainement Toya toujours koyambaye mais prophète avant mutuna te menalingi na senga prophétie nini oiza actuel et pas na yo pona mboka Congo. Mboka Congo mbulo eza mbula ya yeki. Mbula ba son makile ko bimebele. Pe ba bouleversement politique au sale mebele. Toko ma 6e mois te boko tala yango okoya kotuna ngai et puis kana na Nzambe kiti na Congo makile poye belé kolele pa na Nzambe makile belé bimaki Nzambe moko akiti pour kobundela Congo. Merci prophète, tu as commis vraiment la souka, on peut sa numéro na yo et puis sans oublier problème est où tu es là yo ou ezaki ande konabiso bazwa ki ba matériel à propos de ça. Ande konasengi na bande konso motema malamu. John Ngefa TV sur moni est bloqué et que fonctionne sous parce que ba soda yo na habité. Na tanga Kabila bazwa ngai 1000 et quelques dollars ba botola kingai. Na ba Kabila futa ngo Kabila kenena nyongola ngawa. Na ba soda na ye. Afuta te. Oh yo poka ko télévision John Ngefa TV. Monteur na ngai, technicien na ngai zo ngo bazwi ba caméra, bazwi ordinateur na ba piste. Hein ba benga ngonini. Ba carte mère ba kenan le John Ngefa TV et Vandi ya bozo mo be mission zo de carte na senga na bato ya bonne volonté ya motema malamu mbele na nga ngoyo soki boni ngi évangile solo prophète John Ngefa bosunga ngai na caméra et puis bosunga ngai na ba ordinateur semaine aussi la té parce que na zongi na mosala. Et boss la bilo comme nani? Crispin Lenga. Président Crispin Lenga. Boss de boss. Aux États-Unis, aux États-Unis. Motema maman nini? Fléris. Nakase Félix. Maman Fléris. Maman Fléris c'est maman ya bana. Parce que maman motema malamu bizalele monaka. Prophète John Ngefa ko yi makamu. Na nzela na yo. Na patron na yo mobali na yo. Beaucoup ça quelque chose et puis motonyo so beti mbela na motonyo so motema malamu o kimbela na ngai na bolingo nzambe votre contact asunganga okoko zwa ngai na 00243 89 610 49 41 okoko zwa ngai susu na wana WhatsApp imo Viber okoko zwa na 00243 81 877 26 70 to zwa ngai poko zwa susu na 00243 99 99 42 937 pour asuka la pesibino maman grâce monde oui maman a une initiative nzamba pesa ki e basinyo so babota na condition malamu so que je dis mina yo au contacter maman yo to na kati na onje na ye et pas yo so ko ninga robota na sika malamu okozwa pour ye mo bana bota bana difficilement mais nzamba pesi pour na sunga ba et puis robota gratuitement 100 €. Bato ya Congo bozo bundisa maman grâce monde maman mundele maman ya bato et tout est kota
oyo babengi bango mpoka mpo na nini. Donc association to appuyer yango biso nyonso tongi parlement basigné baadopte loi wana po ete mama oyo azali awa à peu près baprovince nyonso. Lelo nayeki na biro na ye 53 femmes na beni bazobima gratuitement bazofuta mama félicité bosambela mpo na ye mama grâce monde ONG na ye omona basali mwasi nyonso basali 10 boye ezali mama grâce monde loko na ye yango soki bokotala soki omoni boye ye wana mama grâce monde ye oyo mama grâce monde bosauve bosala kolo apambola bino mbote napesi na kunda ada kunda sécurité la carte na Zurich 12 diplômes ya sécurité et 12 diplômes ya bimponda soko meki ozwi topesi susu mbote na biso lisusu na bols dikando na carte na Italie kolo apambola yo professeur Papingefa professeur de SAP aza professeur nde ya SAP po biloko na nyonso eza kaka griffe na bagriffe oyo apapamba te nzambe apambola yo petit frère oyebi ndenge mosusu otambola kolo apambola yo topesi mbote na biso lisusu na Eric Lele le grand boss de boss Gauthier le roi d'Angleterre ye asalaka boye check wana document livre sterling dollar mbonga chinois comme nango hen Gauthier Bele yo lekisi kola pambola yo na bandeko nyonso patron na bino na mama bolonga ne kola pambola yo mami bobolo molumbu na kati na mboko tobengi Anvers na Bruxelles wabengi B52 nzamba pambola yo ya toto de pa manjoku et puis mbote ya suka toyiko pesa yango na mokenge otobengi chokolilo otobengi gaisola ntula nina bengai 6600 votes simboka nani wana sokoko makambo soki oboyi okamati grenade otiena munoko etoni okopanzana na Syrie na Liban mais na Congo te. Merci. Ouais, mes chers internautes, comprenez que tous na prophète, on a beaucoup parlé, on a entretenu vraiment comme il fallait. Na pesimbote na bafani na ngagnon sur 12 étoiles Bob ingénieur Bob Miloma Bata à partir de la France, pourquoi pas na bafani nyonso o balinganga pasteur Jérémy Mayuku puis Dostar Etekema Mama Chula notre directeur du personnel na pesi bande ko nyonso o balanda biso Abeda Chou na pesi ombote pourquoi pas à Trésor Konga à partir ya Luanda. Tosuki awa pona lelo to banai na prière to suka na prière. Quant à moi je vous dis au revoir et to suki si na prière. Nzambe na bilaka obandi na biso suki si na biso. Na tiki ba journaliste ba ozonga ba kona na protection na yo. Pona ki ba botola bango biloko oyo. Makasi ya la police oyo kaka na bana ya Congo etare moins. Na ba def na nous bazana makasi te. Yawe sunga bango. Tala ba Congolais toujours souffrir. Yo lobina Matthieu 11:28 bana mikumula mine pa na Nzambe toye na ngo tokobima na passion mokolo nini tata na bule tokolela na bombu oyo ya Rwanda Burundi Uganda tokobima mokolo nini tata na bule pe bandi ba ya mulenge bazali ba Congolais bakosilisa biso tokosala nini to 5 intervention na Nzambe na bule ekita na lolo elongo na banzelu na yo babunisa kati na biso tala bande gonso bana beni utembo rucho minyembo bazeko kufa kolo milimo na bango tsika na bule pe makilo ezo sopa mai ganga liboso na yo to tiki ba konjo ya mabe ya pelengendu ya poloso na maboko na yo to tiki ba konjo ya malamu na maboko na ba pasteur ya mabe ya poloso isolo na maboko na yo pe ya mokboleya pe to bengi peketele pe na libongo na maboko na yo sunga Kongo batela na komona tata pe na mwana na molimo santu amen Amen. Couleur d'origine TV, il y a boss Crispin Lenga. Motema maman Fleuris. Motema maman Fleuris. Bazan États-Unis. Na lela bino fort. Crispin Lenga. Motema maman Fleuris. Motema ya maman Fleuris. Na États-Unis. Tout s'abonne biso nyonso awa. Na chaîne biso ya kitoko. Couleur d'origine. Couleur d'origine. Formidable. Couleur d'origine TV. Maman lumière, c'est que maman monde entier, maman partout.
solingo za ba information sur ya ba star na bino so bo mona ba star na bino na ndenge ya bien babi ba sola ka kitoko ma polémique ezala raté information sur et puis source couleur d'origine TV c'est les amants ma lumière c'est les amants ma paysage c'est les amants ma GDG Crispin Lenga babi motema ya Fleuris boya kotali chene na biso sika couleur d'origine TV boya kotali yelelele couleur d'origine TV et même libiso ya sika basiba basiba babi ngamo na confirmer mon papa Betty notre madi sniper babi chaîne na biso couleur d'origine TV toujours formidable. Abonnez-vous massivement na couleur d'origine. Tango balobi couleur d'origine yo moko benda buru beta jwa ba ide okomana te couleur d'origine za bora moko ya vrai oyo kote manango ezate mpo ye atie bango boye mpa koti na katikati apusi bango couleur d'origine TV abonnez-vous massivement mais l'album na ye akobeta ngo awa mpe bokodwa itoki ya otwela awa na couleur d'origine. Abonnez-vous. Couleur d'origine. Couleur d'origine. Ma couleur, monsieur, ça reste pirate, mais aux couleur d'origine. Abonnez-vous massivement. Tala, au côté, au monde le moins rouge, les arabes. Yakawana, on s'abonne. Au hôtel, à ce qu'on va gag, il y a bien. Au hôtel, à théâtre, il y a bien. Bah, émission, il y a bien. Bah, émission sans tabou, il y a bien. Nyon, hôtel, il y a bien. Ou à bionté, ah oui les karaté, nion c'est les kaka, ils a bien. Tous s'abonner massivement à Ndemakambo. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. Bana partout au monde, c'est-à-dire vous s'abonner à ma couleur d'origine, la chaîne Nabino qui toko la moana. Bimisa va chaîne ma couleur d'origine l'amour, c'est-à-dire ma gaga qui toko ne awa. Couleur d'origine, c'est-à-dire mes missions qui toko ne awa. Couleur d'origine, c'est une mission culturelle ne awa. Mon boss, Crispin Lenga. Mon boss, Crispin Lenga. Bon s'abonner, tous ne awa. Ndeka tuli boss Crispin Lenga yende makambo couleur d'origine TV yango nde makambo babi couleur d'origine TV mitalio soko sabole wana te au mona vient Jonathan au mona fali poupata au mona mbalo sombota au mona kofiolo midete au mona jibe pianate au raté mama kichasa taka to butu ba tambola ka butu taro to minuit mais kota kaka couleur d'origine TV il y a boss Crispin Lenga Crispin Lenga motema maman Fleuris Bazan États-Unis na lela bino fort.